nafandi na selaka oya ngai tango onga na selaka yanga tango onga na selaka tango bami eza domene ya Nzambe leta meso eza mystère akolo Nicolas Kozango yebaka bi mobali epai ya gare yebaki te la promesse est liée avec le temps oh Saraye Israël ayebaki ta akotaki na boumbu kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ya Nzambe. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yotan na yesa leki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te pourtant eza mystère ya Nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko Nzambe asalaka nyonso na temps Bill Jacker nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza Nzambe o ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza Nzambe o ignorance ezoka yebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o bokozanga koyeba libota na Nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o nga naza moto naza mpe Nzambe naza moto naza mpe Nzambe o alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde Nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde Nzambe o moto alelaka tango makambo yaka makasi na fina ye kasi Nzambe alelaka te Nzambe alobaka pour d'éternité posa Nzambe eza moto adomine kasi badomine te o nga naza moto naza mpe Nzambe naza moto naza mpe Nzambe o Bill Jacker ayolelie nangolwa papa yawe opesa ngai lolemo ya mabomba mie na kati ya nzembo nayeba kosuka yaya yo nde mai nambelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebini ye yo lipa na ngai naliaka na ntango ya nzala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo
nyonso bazwi libaku ya kolanda biso na poko na lelo na kati ya émission na biso le temps d'Isali. Topamboli nzambe komona ki apesi biso grâce ya kokuta lisusu butu na lelo pona tia na ko partager liloba na ye. Nzambe na bikamwa azwa lokumu pe apambola eli nyonso bipai nyonso bozwami ba oyo batiki ba occupation batiki misana bango pona tia na koyoka sango malamu. Il est vrai que Miko Eleki, to zwaki mwa kokoso oyo ezalaki indépendamment ya ba bonne volonté na biso e utaki na kati ya mi bundeli ya Facebook e salaki ke mikolo yo tokoka kozala a live te pe tokoka ko réaliser mosala oyo to meseni ko sala te ya sango malamu. Voilà pourquoi bomona ki biso te semaine nyonso o eleki. C'est parce que tobanayi ko dépendre na machine ya Facebook. Nzamba azwa lokumu parce que nyonso ezongi en ordre et que poko na lelo tozwi susu libaku ya kozali boso na bino po na ko partager sango malamu. Tika nzamba leka na ko pambola papa na biso digital momo na régie bipa ya zwami parce que abundi tellement makasi de manière que boko kako mona biso bipa bino bozwami na kati na mokili mobimba. Nzamba pambola télévision na biso ya bomoko wa mboka apambola papa digital momo pe elongo na mama Pauline pona nyonso o bazali ko sala pona contribution de manière que évangile e ko kana ko kende liboso poko na lelo za poko ali pamboli parce que tozali ko poussa na moke na mois d'avril bipai wapi to koyeba na ko célébrer Pâques ya nkolo na biso Yesu Masia. Mais avant que to kota kuna toza mkona lelo na libaku ya koyoka sango malamu oyo nzamba bongise biso na poko na lelo yango tulingi kopesa mbote na basantu nyonso bipai bozwami na ko banda liboso ko pambola chéri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja basakoli nyonso ba oyo bakolanda biso na poko na lelo papa na biso docteur Esaïe Saïf pe mama na biso Musakoli Mete mama Micheline la servante Ange, maman Béatrice, Kobo Sanate, maman Nabiso Béatrice Njolu, na Mepsa Efrata, moi Nabiso Karine Kasse bipa yo ozwami na Espagne, Nzambe aleka na ko pabola yo héroïne à l'ombre na benga ka toujours bipa yo zali parce que ça ko sa musa munene. Nzambe aleka na ko pabola basali nyonso ezaba oto tangi kombo na ba oto tangi kombo te. Parce que Nzambe azali ko mona o bozali ko sala pona ko contribuer na mosa na Nzambe awa na mboka na Stockholm to bosanité moto na Nzambe LG Peniel Nzambe aleka na ko pambola ye Nzamba pambola ba femme engagée Nzamba pambola ba mama nyonso na 4 ko ya monde lokola balobi ke mois de mars eza mois ya ba mama mais ngana mona ke ba mama to ko honorer bango kaka na mois de mars te ba mama ba mériter le kumu mikolo nyonso ya vie parce que oyo bazali ko sala ezali na limite te ezali na période te oyo ebongi na ko honorer ba mama tika bisika nyonso ba mama bazwami ba servante Nzambe ba sakoli nyonso bisika bazwami ya basi bolingo na Nzambe et se manifester bipai nyonso bino bozwami kat na mabota na bino pe na ba ministère na bino vraiment poko na lelo Nzambe na Israël apambola mutu nyonso oyo akozwa libaku ya kolanda biso na poko na lelo. Il est vrai que tozali vraiment na nzala ya liloba parce que komona ke to mankaki bino mwa tango muke ezali kopesa biso mposa ya kokutana noki mpo ete to partager oyo nini nkolo atie kati na biso basali na Nzambe nyonso bisika bozwami Nzambe na bikamwa apambola bino na bosanite Mepsa Efrata na mboka na Luanda Nzamba pambola Mepsa na mboka na Menonge Nzamba kete ko pambola Mepsa na Yetebo Nzamba pambola ba Efrasie bipai nyonso bozwami eza na Canada eza bo bazami na Londres bo bazwami bipai na bipai di pamboli na Nzambe e landa bino bisika nyonso bozwami poko na lelo tokokende komona eloko munene o Nzambe abongisi pona tia na biso tope mama na biso ya likambo ya butu na lelo ezali ete quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
nalingaka mingi kobimisa mama na biso na likambo to teme na biso na kati ya Biblia. Nzambe na bikamwa aleka na kopambola mama na ngai tungisa bipai wapi ya zwami parce que oyo azali lokola bendele ya mboka na Congo. Nzambe na bikamwa asunga biso poke tokokota na profondeur ya texte oyo bipai wapi bipai biso to bimiseli mama na biso na likambo to teme na biso ezana mokanda na Romains chapitre 10 bipai wapi tokokende kotanga na verset 11 kino na verset 13 na lobi bien na Romains chapitre 10 le verset 11 kino na verset 13 to tangi yango na kombo na Yesu Masiya. Romains chapitre 10 le verset 11 kino na verset 13. Quiconque croit à lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tout ce qu'il évoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nzambe na bikamwa a pambola biso lisusu encore une fois parce que za poko ya lipamboli ezakana esengota ko moto nzambe azali ko pambola libota na nzambe. La Bible dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit ce que prédit ses envoyés. À chaque fois que tu as pambola libota na nzambe lola ezali ko confirmer yango parce que ezali ordonnance loi ko uta na mboka na nzambe. Et tu me dis que maman na biso na likambo ezali que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, tango tozali kotala yango tokokota na bozindo na makambo oyo komona kombo moko ezali ko frapper biso oyo tango musu to meseni koyoka yango ezali kombo ya invocation. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tango tolobelaka likambo ya ko invoquer bato basalaka mingi allusion na makambo ebele bamonaka makambo ebele na sima ya kombo invocation. Mais ngana ninga kito meka ko simplifier yango pour que to kota na bozindo de manière à comprendre pourquoi Bible ezali kolobela likambo ya invocation pe ete soki moto nani akoki ko invoquer comme na nkolo ye akobika parce que mbala mingi okomona moto soki balobi ke etala azali ko invoquer et bato bazalaka ko tia na makanisi na bango o bayebi bozindo ya ba écriture te komona ke soki balobi moto azali ko invoquer ça dit que azali ko benga kaka milimo na mbindo parce que bato ba meseni ko kota na bandako ya mabe ko kota na ndako ya banganga bato bazana image moko songolo diko na kombo invocation. Bien-aimé, Bible est sur que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Awa ce que komona kombo invoquer et ni soko yoki kombo invoquer parce que balobi ke ba ko invoquer nini ba ko invoquer le nom du Seigneur. Ko invoquer tout simplement et ko lakisa ke ko sala appel à l'aide to ko recourir na aide na nzela na mabondeli et pas na nzambe ko senga lisungi et pas na nzambe na nzela na mabondeli recourir à Dieu par la prière demander de l'aide à Dieu par la prière yangonde ebengami na mokunoko na ba mindele te invoquer ko invoquer ngi ko ba ko ben ko senga en aide de quelque chose ko senga lisungi na nzela na mabondeli mutu oyo azali na moment moko ya faiblesse pe azali ko recourir to ko senga lisungi to aide et pas na nzambe na nzela na mabondeli babengi yango invocation. Awa balobi ke mutu nani oyo akoki ko invoquer kombo na nkolo ye akobikisama. Bien-aimé na lobaka mbala mingi ke tango biso tozali ko sambela soko yoki motalobi ke tika nzambe nanga apambola yo ezalaka malamu mais esengeli koyeba mutu oyo azali koloba nzambe nanga apambola yo de quel nzambe s'agit-il, de quel Dieu s'agit-il, de quel Seigneur s'agit-il, parce que nzambe azali kaka moko pe banzambe na mokili pe bazali bato bamipesi banzambe ya balolenge na lolenge soko ke na zikuna okomona ke na mboka na ba indien ata ko nyama bazali ko benga nzambe ba mususu moto bazali ko benga nzambe ba elephant bazali ko benga bango banzambe bikeko bazali ko benga bango banzambe pe bazali ko zwa ba image ya lolenge na lolenge ba komisi yango nzambe
yango eza malamu tango moto azali koloba ke tika nzambe na nga apambola yo yo mondimi na Yesu esengeli oyeba de quel Dieu s'agit-il nzambe nini oyo moto oyo azali kosala allusion mpo ke apambola yo parce que nzambe azalaka na kombo nzambe ezali attribut moko esengeli ke mutu na mutu ayeba kozala na véritable identité na kati na kombo wana ezali kwa soki balobi ke président na ngai azali koya mais ba président esengeli koyeba de quel président s'agit-il parce que ba président na mokili bazali ebele soki bakotanga kombo ya Macron okoyeba ke ezali président ya France soki bakotanga kombo ya président ya Congo okoyeba ke ezali ya Congo soki bakotanga ya Angola bakotanga pe kombo na ye chaque président na mokili aza na kombo na ye ndenge moko pe lokola bato bamipesi ba seigneur ebele bamipesi banzambe esengeli yo mo Kristu oyeba véritablement de quel seigneur s'agit-il de quel Dieu s'agit-il mais na Biblia soki tokotanga na mokanda na Ephésiens chapitre 4 le verset 5 kuna Bible eza kotalisa biso qu'il y a qu'un seul seigneur il y a un seul seigneur le véritable seigneur oyo biso ba Kristu tosengeli toyeba ba seigneur bakoki kozala ebele mais oyo bato ya mokili bazali kokanisa biso bandimi na Yesu toyebi ke tozali kaka na nkolo moko to seigneur moko nalobi na Ephésiens 4 verset 5 kuna kokende komona yango ke ezali kaka na nkolo moko ndenge moko bato tango bazali koloba ke nzambe na nga apambola mosusu aza na nzambe ya ekeko mosusu aza na nzambe ya nyama mosusu aza na nzambe singa na loketo mosusu aza na nzambe soki eloko ndenge nini esengeli koyeba ke biso pe bana na nzambe na mokanda na 1 Jean chapitre 5 na verset 20 kuna Bible lobi que le Fils de l'homme est venu pour nous donner l'intelligence afin que nous puissions connaître le véritable Dieu et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc nzamba pesi biso mayele na mokanda na 1 Jean chapitre 5 verset 20 pour que nous puissions connaître le véritable Dieu. Soki banzambe bakozala ebele, mais nous avons le véritable Dieu en son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Donc, au monique, à partir déjà de l'introduction, nous devons savoir de quel Seigneur s'agit-il, de quel Dieu s'agit-il. Toza kolobela, le véritable Seigneur, l'unique et le Seigneur de l'humanité, pe tozali kolobela, le véritable Dieu, oyo komona ezali, Yehoshua, Amashia, Jésus-Christ. Donc, c'est le Seigneur des Seigneurs, yende moto tongi kolobela. Alors, chaque fois tango mondimi, to mwana nanzam, akoki koza na difficulté, akoki koza na situation moko boya pasi, akoki koza na situation moko oyo ye moko azali kokokali susute, akosala appel ya aide et pas na Seigneur oyo nde bakobenga acte wana invocation, c'est-à-dire kobele la nzambe aya kosunga yo na situation songolo, kobele la nkolo aya kosunga yo na likambo songolo, bipai mayele na yo esuki, bipai yo ozali kokokali susu te. Yango Bible lobi ke quiconque invoquera le nom du Seigneur. Le Seigneur que nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yende mototengi kolobela na poko na lelo, yende azali le Seigneur des Seigneurs, yende azali nzambe na banzambe, yende azali likolo na nguya nyonso, yende esengeli humanité mobimba. Toko kana kokende ko invoquer. Voilà pourquoi yé wana Seigneur na biso alingi ko déverser bolamu na ye kati na biso na nzela na mabondeli. C'est-à-dire que na moyen ya ba prière, ba bengi yango invocation. Balobi ke tango toko invoquer ye akosunga, ye akobikisa, ako déverser grâce na likolo na biso na mutu nyonso. Balobi quiconque olingi koloba ke ozala pasteur, ozala mondimi, ozala mwasi, ozala mobali, ozala mwindu, ozala mundele, ozala muyuda, to mopagano, ba nyonso bakobelela nkombo na nkolo Yesu Masiya, babikisama. Bien aimé, ezali pamboli malam kozwa promesse ya boye. Mais okomona ke tango to belela ka ye Seigneur yango, mbala mingi okomona bato bazali ko sala mabondeli. Ba jeune ya ba 40 jours ndenge to salaki, ba jeune ya ba 7 jours, ba jeune ya ba 3 jours, mais okomona ke tango mususu pe e ya nozali ko mona na te. Yango koya komona kuna
ntoma na nzambe na livre ya Jacques chapitre 4 le verset 3 okomona Jacques azali koloba que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tozali ko belela, tozali ko invoquer, tozali ko zoate parce que tozali ko belela mabe, to tozali ko senga mabe. Problème ezate ke nzambe na biso aza mosika, mais problème ezakande manière ya ko évoquer. Alors que tozana promesse kitoko. O Bible lobi ke mutu nani akobelela nkombo na kolo Yesu. Oyo akobelela kombo na nkolo ye akobikisaba. C'est-à-dire que nkombo na kolo na biso aza na kombo na ye. Le Seigneur a un nom. Notre Seigneur a un nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui donne la victoire. Un nom qui change la vie des gens. Un nom qui restaure. Notre Seigneur a un nom qui n'est pas comme les autres noms. Bato bakoki kozana ba kombo na ba Seigneur na bango. Mais notre Seigneur a un nom. Yango Bible lobi que quiconque invoquera ces noms-là, les noms. Tozongi na di tolongwe na likambo ya invocation to komisko na likambo kombo. Balobi que celui to quiconque invoquera les noms. Ça dit que na kati ya likambo kombo makambo ba mystère mususu ezali wana. Kombo na nzambe na biso c'est un mystère. Et ça kotalisa que c'est lui qui est le véritable. Okoki ko sambela, mais ozali ko sambela na kombo ya nzambe nini? Bato mingi basazaka bazali ko sazarde na mabonde line ko mona bi nzambe na tata na ngai kingandi. Nzambe na tata na ngai boye. Et ça problème était. Mais est-ce que yebi nzambe wana kombo na ye? Parce que tokomi na tango oyo sekiri bato ba yeba le nom de véritable Dieu, le véritable nom qui nous a été donné, le véritable nom que nous devons invoquer à tout temps, en tout lieu, le nom qui nous a été donné, que n'a pas de problème. Comment on a dit koki koya kosunga, comment on a dit koki koya kopesa bebiyano, comment on a dit esengri kopesa biso ba solution. Si nous l'invoquons, nenge Bible ezali kotali sabiso, que quiconque invoquera ces noms-là, il sera sauvé. Bien-aimé, awa nazali ko mona makambo ebele. Natali mukolo bakanga ki nkolo na biso Yesu Masiya. Bible lobi kazaki na ekulusu a moitié ni na loboko na ya mwasi moyibi azalaki na loboko na ya mobali moyibi azalaki pe bazalaki ko chola bangu. Me okoya komona ke moyibi oyo mususu azalaki na loboko na ya mobali abandi ko chola alobi ke boni yo pe soko azalaki mutu na Nzambe to mwana nzambe bikisa bato mususu pona nini okoki ko bikisa pe biso te mi bikisa yo moko pe obikisa biso me moninga na ya réprimander ye apameli alobi yo ko banga Nzambe te alobi ke yo okobanga Nzambe te muto azaki moyibi muto abandai ko kende église te mais il a eu une réflexe raisonnement na ezongi avec une révélation qu'on comprendre que celui qui était au milieu il n'était pas n'importe qui. Il était le véritable Dieu. Abi yoko banga nzambe te pona biso et tumbo ebongi na biso mais ye ebongi na ete. Baluki alobi ngai na yebi yondo za le véritable Dieu. Okanisela nga na bokonzi na yo. A invoquer comme na kolo kaka wana na ekulusu. Bible lobi ke Yesu arebisie. Kolo alobi ne lobite. Simana mi lobite mais lelo nangi na yebisa yo. Okozananga na paradis. Bien aimé tala moyibi o na moment ya pasi ya suka abeleli Yesu abeleli Nzambe na bomoy abeleli le véritable bengeli lo bana Nzambe zali koloba que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pe azui lobiko à l'instant azui promesse ya vie éternelle ye moto ayeba ki kozo évangile te na sena moy bato nyonso bakanisa ki ya ko kende na lifelo mais na dernière minute avaki ya kata motema à comprendre que celui qui était au milieu, Azaki Nzambe, peut abeleri à invoquer comme na Yesu, abeleri Yesu, abi papa yo Nzambe, kanisa ngai, naza moto na masumu, nasengi aide, kita na bomo inangai, suko kweko kanisa ngai na bokonzi na yo, pe bibebi kola pesi promesse ya sali, alobi ke lelo, ozali kokota na nga na bokonzi na Nzambe. Bien aimé Nzambe oto ali ko salela. Abikisa bato ya ndenge na ba moment difficile ba enyoso ba belela Nzambe na moment difficile na moment bato bazali ko chola na moment bato bazali ko kanisa ke ye mwasi na ndumba na moment bato bazali ko kanisa ke ye mobali ya ndumba na moment bato bazali ko kanisa ke yende moto na milimo mabe mais oyebi te relation moto azana ngona Nzambe pe Bible lobi ke quiconque invoquera le nom du Seigneur il sera sauvé. Bien-aimé
Tango tozali ko belela nkombo na Nzambe. Et les noms là, c'est les noms qui sauvent. Les noms de notre Seigneur. Aza kombo ezali ko libérer biso. Ezali kombo ezali ko guérir biso. Ezali kombo ezali ko restaurer biso. Ezali kombo oye consola kabato. Tango bato bazali na ba problème. Nde kombo na kolo nde ezali ko consoler. Kombo na kolo pe ezali ko purifier moto na masubu. Parce que moto oyo akoki ko kota na bokonzi ya Nzambe, ezaka moto oyo azangi masubu. Tomone ke ndeko na biso na croix azui promesse ya ko kota na bokonzi na Nzambe. Parce que abelelaki kombo na Yesu. Pe na minute azui feu vert ya ko kota na bokonzi na Nzambe. Azui le pardon du péché. Le nom du Seigneur pardonne. Le nom du Seigneur purifie. Le nom du Seigneur sanctifie. Le nom du Seigneur restaure. Ndenge touti koyoka. Quiconque invoquera. C'est-à-dire que nani oyo akozwa libaku na butu na lelo. Ya ko invoquer comme na Nzambe. Akobiki sama. Bien aimé, le sali ezana le biko ezana kombo mususu te. Le biko ezaka na kombo na Yesu Masiya. Moto nani oyo alingi kobika. Esikali ye akoka na ko invoquer nde kombo na Yesu. Ya mwana tomoni ke moyibi na biso oyo akoka ki na kobiki sama. Parce que abelelaki azwaki likanisi ya kobelela Yesu alobeki avake kana kata motema na yebeke awa na minute oyo esengeli ke nabelela nde komo na Nzambe. Okomona na mokana na Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 le verset 8 qui donne à verset 11. Philippiens chapitre 2 le verset 8 qui donne à verset 11. Yokanenge Biblie lobi. Il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Enfant qu'au nom de Jésus, enfant qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Oh, que Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur. Parce que quiconque invoquera les noms du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur là a un nom. Donc, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque invoquera ce nom là, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Béni soit le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui nous donne la force, le nom qui ressuscite même les morts. La Bible dit qu'on nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, en fait que tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre. Ma bolongo nyonso, ce qui yoki kombo oyo, et c'est que efukama, bibebu nyonso, etatola, que kombo oyo, ndezali kombo ya véritable nkolo, véritable Nzambe. Yangona bien aimé okomona ke na tango na ba yekoli na ministère na bantoma babandaki ko salela kaka kombo na Yesu Masiya babandaki ko recruter tango babandaki ko kutana na ba difficulté na ministère na bango tango babandaki ko kutana na ba obstacle liboso ya ba malade liboso ya ba paralytique liboso ya ba aveugle liboso ya ba lépreux babandaki ko senga aide et pas na nkolo yango babengi yango invocation. Wadaki ko invoquer kombo wana. Wadaki ko belela à l'aide de kombo wana po bango moko na bonzoto bakokokate. Donc quiconque invoquera bango babandaki ko salela exercice oyo ya invocation na kombo na Kristo ete biso tokokite. Mais toyebi ke tosana kombo moko wezali kona ba kombo nyoso kombo yo ekoki kopesa biso makoki ya kobenga na ba démon kombo ekoki kopesa biso makoki ya kobikisa babeli kombo ekoki kopesa biso makoki ya kosekwisa bibembe nde yango komona ke babandaki kobelela nkombo na Yesu Masiya. Bien aimé, balobi ke un nom nous a été donné, le nom qui est au-dessus des noms, en fait que tout genou fléchisse liboso ya likambo nyonso mabolongo nyonso esengeli kumama liboso ya situation nyonso liboso ya likambo nyonso. Bien aimé, yeba ke ezana kombo moko epesa meli biso mpe kombo wana ya kolo na biso ibabengi yango Yesu Masiya. Bien aimé, tokende kotala okomona na ministère ya batoma eloko moko ezali kosalema na mokana na Acte chapitre 3. Nzamba pambola eli moko na butuna lelo
nzambe aleka na kopambola baeli nyonso oyo bazali kolanda biso na pokwa na lelo. Na Acte chapitre 3 verset 11, verset 1 kino na verset 11. Nalobi Acte des Apôtres chapitre 3 verset liboso kino na 11e verset. Awa bo Pierre na Jean bantoma na nzambe bandaki kosakola. Bible lobi ke baye bakomi histoire oyo toyebi yango malamu. Bakomi liboso bamoni mokakatani moko azali kofanda kosenga ba misolo liboso na ekuke ya synagogue. Bato babandaki kokota wana pe moto oyo awumelaki wana ntango molai mpo na tie na kosenga misolo. Bible lobi boye, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean fixa les yeux, wana na bani na verset 3 kotanga pona tango, Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermés. Et d'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans le temple, marcha, sauta et loua Dieu. Alléluia. Tout le monde le vit marcha et loua Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Alléluia. Bien-aimé, tomoni ndekoyo azaki mokakatani aumela tang molena infirmité na ye. Aumela tang mulayi bato nyonso bayebela ki na kati na infirmité oyo. Pe azaki kosenga kaba omone to makabo na babola. Ye mosana yango wana bato nyonso bayebela ki na situation oyo ya mendicité. Bato nyonso bayebela ki na situation oyo ya infirmité. Oyebi bandeko, il y a des gens na vie bato nyonso bayebeli ye na situation moko quelconque. Oyo ezali komona na lokola infirmité na bomo na ye. Ekoki kozala pe pauvreté. Ekoki pe kozala pe ozangi musala. Ekoki pe kozala ozangi mbongo. Mutu nyonso ayebeli yo na situation oyo. Esali tellement bambula ke bato bakomi kochola. Bato bakomi koseka. Bato miko ba likambo ne pe kosila muko nini. Bayebeli yo na likambo wana. Bayebeli yo na celibat. Bayebeli yo na likambo ya chômage. Bayebeli yo na likambo maladie. Likambo moko bo koma lokola infirmité pona tina na yo. Oyo mboka mobimba bayebi ke o mesene na likambo oyo. Donc situation non moyen ko changer zalité. Pe ba commissaire ngo lokola situation moko normal. Ça dit tango baza komona yo, eza normal ke yo oza na situation wana parce que likambo no e ou meli batunyo so bayebi yango. Vous allez dépendre na bato mosusu, vous allez dépendre na famille, vous allez dépendre na baninga, pe situation na comme lokola normal ke yo koki ko bongate. Bien aimé ndeko na biso yo pwe a mesene ki na kati ya situation o ya infirmité o. Pe bato nyonso bayebi la ki. Écoutez bien aimé. Tongo moko etana ki lokola butu na lelo. Oyo bato na nzambe balekaki na liboso na ndeko oyo. Oyo kombo na Yesu elekaki liboso na ndeko lokola ezo leka na ndako moko na butu na lelo. Lokola ezo leka na couple moko na butu na lelo. Parce que tant nzambe apesaka message derrière chaque parole de Dieu, il y a un esprit qui accompagne la parole du Seigneur. Nebi ke na butu na lelo maloba o ezali kobima. L'esprit du Seigneur est en train d'accompagner ce message. Et pour y pour na tia na mutu moko azali koyoka ngo na butu oyo avec un cœur sincère, un cœur ouvert. Pour que ndeko yo ayeba ki mukola visitation na été. Afanda ki wana amona ki pe ndenge nini te infirmité ma colonne ko kiko longwa. Amona ki pete muko ndenge nini po situation na ko kiko changer. Lokola peut-être yo ndenge ozako landanga. Situation ozomona ngo oyeba ka pete ndenge nini makambo ko kiko changer. Ndenge nini nzamba ko kiko longolona o probe oyo. Ndenge nini nzamba ko kiko changer histoire ya likambo na yo. Ndenge nini nzamba ko kiko changer histoire ya famille na yo. Ezomona na ko eza impossible okanisa ka pe ngote parce que ozomona ke eza pratiquement impossible. Lokola infirme na biso oyo. Andima kate akomis iye moko pe andima situation na akomisa ki yango normal pour na kosenga ka ba omone. Écoutez, nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu qui a un plan merveilleux pour na bana na ye.
Alors que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Na tongo oy. Bibelobi ke bato na Nzambe. Pierre pe Jean baleki na kat na sika oy. Bakuti ye kaka na porte wana. Kaka lolombo to mo meseni ya kosenga. Bibelobi ke bato na Nzambe batali ye balobi ke tala biso malamu. Ye abandi ko fungola mbuma na miso. Akanisi ke bato e bakotia loboko na poche pour babimisa quelque chose to mbongo ya kopesa bango parce que ezalaki habitude na bato oyo balekaka wana. Bango bapesa kai mo ndamo na mbongo mais ba changer ka situation na yete. Bapesa kai mo ndamo na mbongo. Vous savez comment est-ce que bato misusu bapesa ka mbongo? Ali ko pesa mbongo mais azolandisa ngo na maloba. Ali ko pesa mbongo pe azali ko finga. Ngate moto na lokayo poza la bodi. Kende ko luka mosala ba infirme pe ba luka mbongo. Ba mususu ko pesa azali ko landisa maloba. Mususu azali ko pesa azali ko mirmire. Mais ye azaki na short azali ko récupérer kaka yango pourvu kaka ke e bikisa ye. Mais tango amoni ba nekomi bale bato na Nzambe ba telemi. La Bible dit que afandi abandi ko tala ba ona miso croya ke balingi ba pesa mbongo ndenge bande ko nyoso basalaka. Mais mukolo ba yoka ki discours ya évangile. Discours o ezali lokola discours ya bato mokilité. Discours o Nzamba bongisi yango na butu na bien-aimé. Peut-être oza ko tala nga na butu na lobi ke oyo lisusu nani. Naza ndekono ya mobali. Naza supérieur non le côté. Mais na bibebu na nga Nzamba tie maloba moko ekoki ko changer vie na yo. Nenga tiaki na bibebu ya Pierre pe ya Jean. Na munoko na nga Nzamba pakoli eloko moko na butu na lelo. Oyo soko fungoli motema na yo ekoki ko changer situation na yo. Po nga naza ne lo côté o na koki ko pese pa na yo. Naza pe na nguya moko te o na koki ko changer likambo na yo. Bible lobi ke babandi kotala. Babandi kotala comme si il voulait recevoir de quelque chose de très important. Quelque chose, c'est-à-dire l'argent. Bible lobi ke tango babandi kotala. Ndeko ya bandi kotala. Moto Nzamba bandi ko fungola maloba lobi boy. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien aimé, la Bible nous dit, à l'instant même, Mokakatanyo yoboye a telemi pe makolonaye et commis ya makasi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose et les kaki. L'homme de Dieu a invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comment quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a invoqué un nom qui était au-dessus de tout nom. Un nom qui restaure. Un nom qui a la puissance d'affermir même le pieux des paralytiques. Un nom qui a la puissance de ressusciter même de mort. Et l'homme de Dieu a invoqué ce nom-là. Libosona moka katani or. Bien aimé le quoi na butu na lelo. Peut-être les kamono zali kotal. Ozoko mona ke koki ko changer te. Je t'invoque, je te dis quelque chose que na butu na lelo je vais invoquer le nom du Seigneur. Parce que kombo oyoboye, il y a Jésus Christ dans Nazareth. Et ça le kola kombo likolo na likambo na yo. Eza lokola kombo o ekoki ko restaurer makanisi na oyo za na ngona butu na lelo. Balobi ke tango ba beleli kombo o. Tango ba invoquer kombo na Jésus Christ. Il y a quelque chose de surnaturel s'est opéré. Il y a un miracle surnaturel s'est opéré. Bien aimé na butu na lelo katango nazo tanga kombo o. Na ebi di kambo o ezali na yote. Okoki ko zala pe e bosono na di kambo songolo. Mutu oyo azalaki e bosono na makolo physiquement, mais peut-être yo paradisi na yo ezana likambo moko spirituel, peut-être paradisi no ezana domaine mosusu, peut-être paradisi no ezana domaine oyo yo luza kolela butu na moi kaka motema na oyebi bipai wapi oza paralysé, bipai wapi ennemi a paralysé, okipe ko za la paradisi na ba affaire, okipe ko za la paradisi na libota, okipe ko za la paradisi na ministère, okipe ko za la paradisi na kati na couple, okipe ko za la paradisi na makambo ebele. Mais écoutez, na butu na lelo, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ezana nguya ya ko restaurer pe ko zongisa makambo nyonso comme ki paradisi na bomo inayo. Bible lobi que l'homme de Dieu a invoqué ce nom-là. Et un miracle instantané s'est opéré, bien-aimé. Na butu na lelo, na beleli kombo na Yesu na libota na yo, na beleli kombo na Yesu na situation na yo, na beleli kombo na Yesu na paradisi na yo, na beleli kombo na Yesu na likambo nyonso ennemi atiaki maboko pe abomi na bomo na yo. Motema na yo ezali temo oyebi bipai nini ennemi asimbaki illégalement. Voilà pourquoi par le nom de Jésus,
Et là, comment il faut saler manalibota na olelo. Dans le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus, eko kitana nguya siko o. Et banda ko restaurer ndako na yo. Et banda ko restaurer nzoto na yo. Et banda ko restaurer ministère na yo. Et banda ko restaurer mi pa nyonso sata simbaki illégalement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Di kambo yo zali paradis na vie na yo. Et fléchir ma kolonango. Et fléchir ma genou nango devant le nom de Jésus. Situation nyonso ezebundis yo tang molai. Lelo eza mokolo ya suka. Il faut di kambo oyo et fléchir liboso ya komo na Yesu Masia. Il faut situation et fléchir liboso na komo na Yesu Masia. Pour que yo otato la munene nzambe. Le nom qui nous donne la victoire. Bien-aimé, Bible bien que bato nyonso ba mesene ki komona ye ndenge wana mais tango miracle ya Christ ya puissance ya komona Yesu esalema ki likambo akokamwa olie ba mona ye na porte ba moni ke ndeko ya telemi akoti pe kuna esika bango bakotaka akoti pe na temple ndenge bango bakita ko kumisa nzambe batala boye ba moni pe ye pe azali ko kumisa nzambe bien aimé ane o bato nyonso ba bandaki ko seka yo bako mono bisika bango pe ba sepelaka bako mono bisika bango pe ba dondoka bako mono pe yo pe ko tambola na ba clé ya voiture bako mono pe yo pe na kati ya buku a lopango bako parce que le Dieu que nous servons c'est un Dieu juste balobi na biso que quiconque invoquera le nom du Seigneur. Ce qui bango bakota kana temple pour na kokende ko invoquer comme na Christ. Ndenge nini yo otikala eboso no kaka na porte. Yo eboso no na yo to paralysie na yo. Il faut esila lelo. Il faut yo pe banda ko sauter lokola baninga nyonso. Il faut yo pe olata bague ya mariage lokola bato nyonso. Parce que ba ba lati bague ba lekio ne lokote. Bo bazali ko lata ba voile ba lekio ne lokote. Na déclarer na vie na yo au nom de Jésus-Christ. Ndenge baninga bazali ko sepela yo po sepela mbula oyo. Ndenge baninga bazali ko sauter yo pe il faut sauter. Ndenge baninga maka histoire na bango échanger yo pe ya yo il faut échanger. Bako kamwa bamoni yo pe pembeni na bango. Ezana bande ko na biso oyo bazangi mabala, oyo bazangi misala. Bien aimé, année oyo eza année ya restauration. Bako yoka yo signé ba contrat ya misala. Bako yoka yo pe kuno bandi ko sala ba faire capital moko ya ko sakana te. Bako yoko pozo tonga ba immeuble na misolo oyo euti epai na yo moko ya moyibité, ya escroquerie, ya magité, ya kindokité, mais misolo ya mitoki na yo. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ya wana na butu na lelo nzambe oyo petelo pe yoane ba belelaki yangwana biso tozali ko belela pona likambo na yo eke na butu na lelo okota na kati na gloire na nzambe ndeko tanga telemi akoti na kati ya tepelo bipa nkembo nzambe zali bien aimé na lobino okota na gloire na nzambe kota na présence na nzambe ozala bisika bana na nzambe nyonso bazali bo bazali ko kumisa nzambe parce que nzamba pamboli bango bible lobi ke bandeko oyo batali ba reconnaître que eza penza ye. Mais voilà un vrai miracle. Il faut ba reconnaître que ezali véritablement yo. Yo nde motozaki na situation wana. Ba mususu ba kotuna. Est-ce que eza ye ou bien yete? Ba bimi li banda batala na porte ba bi non, eza ye penza ko. Asa susu wana te. Parce qu'il y a quelque chose qui na vie. Bako luka yo bipa ba mesene ko mona yo. Bako luka yo na milliers ya ba chômeur, bako luka yo na milliers ya ba bola, bako mono li susute. Bako kuta yo na ba banque, bako kuta pozo signer ba chèque, bako kuta pe kuna na ba compte B, ya ba boss, bako kuta pe na première classe oza ko sala ba voyage d'affaires par le puissant nom de Jésus. Bako luka yo bipa isika miso na bango mesene ko mona. Bipa bango ba sepelaka yo ozala pour ba continuer ko se moquer na yo, pour ba continuer na kotonga yo. Bien aimé, cette année, c'est une année d'excellence. Onzambe azali ko sala jugement na ye. C'est une année onzambe azali ko bele, azali ko changer ba onyoso ba ko bele la ye. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Yangwana mukolo o na butu na lelo. Bien aimé bipa yo zali banda ko invoquer comme na Yesu. Bato nyonso balobi que tout le monde les vies marchant et sauta et loua Dieu. Oh bien aimé pona tena likambo na yo. Bato bako kumisa nzambe, bako loba ya solo. Ndeko ya komi bwe. Nzamba za munene. Il faut likambo etika la témoignage pour bato baye bakeyo zana nzambe. Il faut likambo etika la témoignage pour bato baye bakeya solo yo sambela ka nzambe ya solo. Po ba meseni komono na situation ote. Makambo nzamba lingi ko sala na bomo ina yo. Makambo ezali ko ya na bomo ina yo e ko tika la témoignage. Babi ke ba reconnaître ye. Mais eza yeto yete. Babi oui babi eza ye. Tout le monde le vit marcha et loua Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte.
ba tali pe babi oui eza penza yeko po bamona ki vine change babi me makolo yo esembwa mi ndenge nini makambo nini eleki na vine biso touti kokota sikoyo totike na libanda akomi awa ndenge nini bien aimé bakoluka yo nazaki kodéclare yango lokwa mosakoli na Nzambe bakotuna est-ce que ezali yo to yo te est-ce que ndako bazotonga wana est-ce que eza ya ye asali bavantire ake kokanga kaka bafoto wana yako aza na makoki ya kokende kotonga ndako ya boye bakoluka me nzoka eza mpenza yo. Parce que nous avons un véritable Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et d'ailleurs, elle komoko yaki koleka. Bible lobike. Tout à l'heure on a versé Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Oh, yoke lo komoko elekiwana. Acte chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 19. Mais bien sûr, tout le temps, on a 1 qui nous a 12. Acte chapitre 4, le verset 1 à 12. Au sauté, tout le temps, 16 qui nous a 19. Dans le Acte 4, 1 à 12, 16 jusqu'à 19. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, servirent les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadduciens. Mécontents de ceux qui enseignaient, le peuple est annoncé à la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. Il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre s'élevait environ 5 000. Le lendemain, les chefs des synagogues et du peuple des anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne et le souverain sacrificateur et Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient à la race des principaux sacrificateurs. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demanda: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Tango bamoni ke banganga Nzambe bamoni ke muto yo azalaki muto ya pasi, muto yo azalaki kosenga basepelaki kaka bamoni na situation wana. Mais le jour bamoni bikamwa Nzambe babi faut bakende ko menacer Pierre et Jean bake kokuta bantoma na Nzambe mibale bazali kosakola. Bible bike bache bango maboko bayena bango balobi bino biso to meseni komona moto na situation o e bandi ndenge ni d'abord nguya nini bino bozui boyebisa biso nguya nini oyo bino bozui pour que moto yo situation na changer makolo na etelema. Oh bien aimé, c'est pour vous dire que miracle ya moto, délivrance ya moto batu nyonso te bakosepela nango. Mutu moko te akosepela mona situation na changer. Mutu moko te akosepela mona ke paralysie na changer. Mutu moko te akosepela à part Nzambe que yo lelo okota na grandeur, yo lelo kende na excellence. Oui, na lobaka loko butu na moi. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mutu musa ko sepela, azoko section na munoko mena motema na ikuna nzoka yina yo déjà kala. Alingi te amona excellence na yo, alingi te amona kombo na yo changer, alingi te amona paralysie na yo esila. Bible dit que bakangi bango babandi ko interroger bango sur quel pouvoir et au nom de qui moto yo vie na échanger. C'est-à-dire bah reconnaître qu'il y a quelque chose, il y a un pouvoir où il faut na kombo moko où échanger vie ya ndeko o. Bible bien que Petelo to kende ko tanga noki noki na verset 12. Yoka réponse na batoma. To tanga même na 10 poto que na 12. Sachez-les tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui l'a bâtissé et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Ce qui m'a dit que révélation na butu na lelo. Toma na Nzambe alobi lokola botuni biso pona tia na kunguya na kombo. Bino nyonso libota na Israël pe banganga Nzambe boyoka. Ezali na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Oyo bino bobaka kina ekulusu. O Nzamba sekuseki na bakufi. Na nguya na ye nde bozali komona makolo ya moto yo boetele mingwa. Lokola moto autaki kobota mabongo. Na nguya na kombo na Yesu.
Yesu oyo bino bobwaki saki. Bien aimé ni koloba ke bato mingi oyo bazali ko ndimela kombo na Yesu te. Moi pe ba mona comme bikamo na kombo wana te. Oyo bandimaka te que Jésus c'est lui le véritable Seigneur, c'est lui le véritable Dieu. Ce que ozali ko ndimana yango te, eza difficile, eza impossible au mona pe loboko nzambe. Okokende na église mais yo ozwaka Yesu ndenge nini? Okoki pe kokende ko sambela, mais est-ce que ozwaka kombo na Yesu na dimension nini? Bible lobi que parce qu'il y a de sali en aucun autre. Et lobiko eza et pas na motote, et pas na moto mosusu te, et pas na ba seigneur mosusu te, et pas na ba nzambe abike côté, eza na ba nzambe ba kokote. Lobiko ezali kaka na kombo na Yesu Masiya. Le sali eza kaka na kombo na Yesu Masiya. Ça dit que mutu nyonso oyo akobele la kombo wana yende akoyeba na kobiki sama. Donc lokola bino botuni biso pona nguya oyo muto ya biki sami. Vous devez connaître que ezande na nguya ya kombo na Yesu Masiya. Oh bien-aimé, nguya wana nzamba sopi yango pona tia na mutu nyonso. Asopi yango na tango na biso oyo na tango na suka. Même yo muto zako yo kangana butu na lelo. Est-ce que vous comprenez que nguya wana sokoko yamba Christ na bomo na comme Seigneur et Sauveur. Nguya wana pepe samerio. Okomona na mokanda na Actes des Apôtres na chapitre 2 na verset 17 qui nous na verset 21. Actes des Apôtres chapitre 2 le verset 17 jusqu'au verset 21. Yoka eloko moko kitoko ezali wana. Actes chapitre 2 verset 17 jusqu'au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit si toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oh, Zamba Pambola ba servante nyos. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Zamba Pambola ba sakoli nyos ya basi bipai bazwami. Zamba Pambola mama na biso mosakoli mete na biso penza. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière et la lune en sang avant l'arrivée du Seigneur, du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Bible lobi na mikolo asuka. Alléluia. Dans les derniers jours, na ba mikolo asuka, nzambe na bibela lobi akosopa molimo ne likona musunu nyonso. Likona musunu nyonso. Ezala ya mwasi to ya mobali. Bien aimé molimo na nzamba ponaka sexe te poke asalela. Molimo na nzamba ponaka nationalité te. Molimo na nzamba ponaka ekolo te. Molimo na nzamba ponaka age te. Molimo na nzamba ponaka te continent. Nzamba lobi na tango ya suka nde tango wango yango. Bipa yazali ko déverser molimo na likona musuni nyonso ya mwana na moto. Alobi bwe tango molimo na ya kokita. Likona ba mibange bakozwa ba mimoni seri ba vision. Ba mibange bakozwa ba ndoto. Ba jeune ja bakosakola. Likona basali ya mibali pe basali ya basi. Nzamba ko sopa molimo na ye. Tokomi na tango nzamba za ko sopa molimo na likona basi pe likona mibali. Ayo motokanga molimo na nzambo lingenga esopanela kaka mibali. Yo lobi molimo na nzambe akoko kisopanela basi te. Mais nzamba lobi ke ya ko sopango likona basi pe likona mibali. Heureusement parce que nzamba pesa kite permission na moto ke moto nde agera ka Saint-Esprit. Nde lelo to mona makambo na mokili. Mais Saint-Esprit ezali gérer na ye moko nzambe. Yazala koko sopana ngona nzoto ya moto o ya lingi. Ozala mwasi to mobali. Ozala mwana to mokolo. Ozala mobange to mo elenge. Nzamba lobi ya ko sopa molimo na likona musuni nyonso. Pe bilembo bikamo ekosalema. Pe bible lobi ke bimoni selito ba miracle ya ndenge na ndenge ekosalema na tango oyo. Alors moto nani akobele la kombo na Yesu. Non so akobele la kombo na nkolo ya kobikisama. Bien aimé, c'est-à-dire que na tango tokomi molimo na nzamba zali opérationnel. Likona situation nyonso, likona mutu nyonso oyo azali ko yamba Christ comme le véritable Seigneur. Bible lobi que quiconque invoquera le Seigneur, il sera sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ oyo ekoki ko changer situation na yo. Le nom de Jésus-Christ oyo ekoki ko changer problème na yo. Le nom de Jésus-Christ nyango ekoki ko bikisa ba maladie. Le nom de Jésus-Christ yango ekoki ko longola biso na ba difficulté, na ba problème nyonso. Pe balobi que quiconque
ingi koloba ke toute personne ekoki kozala mopagano ekoki kozala pe mo Kristo bapagano mingi babelela nkomo na Yesu bamona pe loboko na Nzambe bamindele oyo babelela nkomo na Yesu bamona loboko na Nzambe bato mindo babelela nkomo na Yesu bamona loboko na Nzambe lelo ende koti na évangile na profondeur nango lelo na Chine kuna doko kosakana te ba chinois bayambi Yesu pe bazali komona loboko na Nzambe parce que Bible lobi que quiconque évoquera le nom du Seigneur bango babosani Confucius bango babosani ba prophète na bango mais babaluki pa na nkolo Yesu Christ pe bazui lobiko Bible ezali kotalisa biso que nous avons été oints par le Seigneur Jésus-Christ Yesu wana o bango bazali kobelela azandenge moko lobi lelo pe libia na libela c'est ça invoquer ko belela ko senga en aide disungi na nzia na mabondeli yango nde koki ko changer situation yango moni ke tango Pietro pe Yohane ba senga ki disungi na nzia na mabondeli mokakatani oyo bien aimé ya telemaki pe vina ye changer ba o nyoso babandaki ko chola ba o nyoso babandaki ko bundisa ba reconnaître que zaye bien aimé ba ko reconnaître que zayo ba to ba ko tuna est-ce que zali ye penza moi si otozo mona zo le kawana wana mobali na ye bi ezaye haleluya tika poko na lelo mais yoko invoquer banzambe mususu te Bible lobi le nom du Seigneur le nom de Jésus pourquoi toza ko insister le nom de Jésus parce que zana bato mususu o bazali ko invoquer kino lelo malheureusement ba esprit de mort il y a des gens au kino lelo bazali ko sala pe ba invocation na ba esprit de mort ba esprit de cimetière esprit des eaux esprit de famille moto akei na cimetière bandi ko invoquer kombo ya papa na ya kufa kala moto akei na cimetière bandi ko invoquer kombo ya mindele mundele moko akufa na kala yo ba pesi kombo na o invoka kaye c'était Rite c'était André c'était soki nani yo bandi ko invoquer non quiconque invoquera seulement le nom du Seigneur c'est celui-là qui sera sauvé total non na mokana na Lévitique bien aimé yo moto okedeke ko invoquer bibembe okedeke ko invoquer ba kufi Lévitique chapitre 19, le verset 31. Lévitique chapitre 19, le verset 31. Je lis au nom de Jésus. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les divins. Ne les cherchez point, de peur que vous suiez avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les divins. Bokende te pa yo ba mbikudi. Bokende te pa na bato ba bele la ka ba kufi. Bokende ko invoquer te bato ba bele la ka bibembe. Yo zali ko bele la ozana ba livre ya ba bibembe ya bato ya ba mindele na ndako na yo. Ozali ko invoquer bango butu moy. Soko komi na situation boko bandi ko sala ba invocation ya ba mindele ba kufa kala ba occultiste ya ba mibangi ya mindele ba kufa kala. Nde yo invoka ka bango. Yo Seigneur na onde kombo ba mindele nyonso oyebi bango nyonso pe obengi bango ba santu ozali ko invoquer bango butu moyi na ndako na yo Bible lobi que ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent des esprits alléluia ba nyonso ba ko invoquer ba esprit Bible lobi bango ba ko kufa ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits ni vers les divins ne vous cherchez point de peur que vous suiez. C'est-à-dire que ce qui moto azali ko invoquer ba esprit moto oyo azali ko se suyer. Na Lévitique chapitre 20. Yokana verset 6. Lévitique chapitre 20 verset 6. Bible lobi boy. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme et je les retracherai au milieu de son peuple. Alléluia. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je les retracherai du milieu de son peuple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'adressent aux esprits, qui invoquent des esprits des morts. Malheureusement, il y a même des chrétiens au bac de l'église, mais ils invoquent des esprits des morts. Basé na ba patacre magique. Basé na ba livre basé ko invoquer ba esprit ba mindele ba kufa kala. Des gens qui sont déjà morts, ba occultistes yo invoquer ba okino lelo. Si tu peux te repentir na butu na lelo, o banda ko invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bible lobi que mutu nyonso zali ko invoquer des esprits impurs, azali ko s'essuyer, azali ko mi baby, azali ko koma mbindo.
Même yo moto kene ko beli la papa na akufa, maman na akufa, ndeko na akufa, yo zali ko invoquer ye. Tu te suis davantage. Tu ne peux pas invoquer le nom de quelqu'un d'autre en dehors le nom du Seigneur. Et le Seigneur, nous avons le véritable Seigneur, c'est Jésus-Christ. Okomona batoloko la David, na 2 Samuel chapitre 22 verset 7. Okomona kuna David azolo bake yetan watraki na ba difficulté na ba guerre. Alors il a invoqué le nom du Seigneur. David a invoqué comme un ankolo. Mais ça qui roi. Position na yo politique te kotinda yo ke okota na magie. Position na yo te ya niveau ya musala ya social te kotinda yo ke okota na occultisme. David azaki un grand roi. Mais lui, il invoquait le nom du Seigneur. Ce que vous avez dit, 2 Samuel chapitre 22. Mais lui, il était un roi. Il faut que ministre, il faut que vous invoquer Bibembe, il faut que vous invoquer Bakoufi. Le ko la yo comme directeur de la compagnie, il faut que bele la kaka bato bakufa na ba cimetière, bi kekotondi na ndako na bureau na yo. Vous allez invoquer bango butu na moi, Bibembe ya ndenge na ndenge, otondi si yango na kati na ndako na chambre na coucher. 2 Samuel chapitre 22. Yoka. David a dit 2 chapitre 22 verset 7. Alors dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Ça c'est le roi David. Il était un véritable roi. Mais tant qu'on y a qui affronté na ba combat na ba eninaye, il a qui consulter ba magicien, a qui invoquer ba esprit de mort. Il a consulté l'Éternel Dieu d'Israël. Il a invoqué Dieu. Bien aimé, devant situation nyonso, même position yo zanango, ezana mosala, ezana vie sociale, il y a que Jésus-Christ que nous devons invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ, il sera sauvé. Et David a compris le mystère. Oh, il y a un moment qui a invoqué. Il a invoqué le nom de Jésus. Il n'a pas invoqué ses ancêtres. Il n'a pas invoqué les éléments. Mais il y a dans l'église pour la situation, il a invoqué Bakoufi. Nabutu na lelo. Au moment où Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 4 à 8, Abraham a invoqué le nom du Seigneur. Au moment où Élie, Élie kutunde tokende kosuki sawana. Élie lui, azaki motuna nzambe. Mais yoka devant ba prophète ya Baal, na ba prophète ya Straté. Atikala ki fidèle. Atala ki te que parce qu'il y a zali yemoko. Élie a invoqué le nom de l'Éternel, le nom de Yahweh. Et il a vu comment ce que Dieu a fait justice. Bien-aimé, yoka, 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Nous allons lire le verset 23 jusqu'au verset 25, virgule, et puis nous allons lire le verset 36 jusqu'au verset 39. 1 Roi chapitre 18, le verset 23 au verset 25, et puis Tokotanga verset 36 jusqu'au verset 39. Je lis au nom de Jésus. 1 Roi chapitre 18, le verset 23. Que l'on nous donne des taureaux, qu'on choisisse pour eux l'un des taureaux et qu'il les coupe en morceaux et qu'il les place sur les bois, sans y mettre le feu et le bois. Et moi, j'ai préparé l'autre taureau et je le placerai sur les bois, sans y mettre le feu. Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Ça, c'est l'homme de Dieu. Alléluia. Eli Mutata Kolobabi. Vous invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ah ouais, ils ont dit quand vous invocation bien aimé. Invoquez le nom de votre Dieu. Parce que le thème de la Bible, ça dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, il sera sauvé. Défi, ah oui, c'est là qu'il y a invocation, il y a combo, il y a colo. Élie a lobby, vous êtes le plus nombreux.
Vous allez commencer à invoquer le nom de votre Dieu. Et moi, je vais invoquer le nom de l'Éternel. Il a bien précisé que son Dieu, il était l'Éternel des armées. Bien aimé, Seigneur, vous avez la confiance, il faut y aller. De quel Seigneur s'agit-il? De quel Dieu s'agit-il? Nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Balobi ke bango babandi ko invoquer Baal du matin jusqu'au soir. Il y a eu ni signe d'attention, ni réponse dans les cieux. Mais quand l'homme de Dieu est venu, il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Tango, et lui a bandi ko invoquer. Dans verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: l'Éternel est Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds, Éternel, réponds, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est le Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur, qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et le consuma l'holocauste et les bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que le nom de Jésus, la Bible dit que tout genou doit fléchir. Awa, invocation et salemi bien-aimé. Ba prophète ya Baal, ba prophète ya straté, ba beleli ba nzambe na bango, ba beleli ba esprit de mort, ba beleli ba esprit oyo bele la kawana, ya ba koko na bino ba kufa. Ba esprit ya ba noir, ba esprit ya mindele, ba esprit ya ba setre, oyo ti lelo zali ko bele la. La Bible dit il y a de salut en aucun autre nom. Le biko ezana kombo mosusu te. Ba beleli jusqu'à ba komisa la ba incision. Il y a eu du sang, ou sopana kiwana. Yango komona lelo moto na église, azali ko ganga, azali ko milela ba miyoyo, azali ko bima. Croyant qu'il y a force ya ko bimisa miyoyo to kolela. C'est comme ça que monte ko kita. Non. Nzamba za ko tala soki ozali ko s'adresser na nani, le véritable Dieu. Bible dit que quand l'homme de Dieu Élie s'avança, il commença d'abord par restaurer l'autel qui a été détruit. C'est-à-dire la continue communion na Yezambe. Tango bandi ko invoqué. La Bible dit qu'il n'avait même pas encore terminé. Le feu descendit. Le feu là, c'est l'exaucement. C'est le miracle. Oh, kita kana vie ya bato. Nangi ke moto wane kita na vie na ona butu na lelo. Tango yoko belela le nom de l'Éternel. Moto kita na ndako na yo. Moto kita na situation na yo. Moto changer makamba vie na yo. Parce que le feu c'est l'exaucement. C'est la réponse de Dieu. Na ba oyo ba kobelela le véritable Seigneur, le véritable Dieu. Quiconque invoquera, il sera sauvé. Alléluia. Boutouna lelo bien-aimé. Invoquez le nom de Dieu. Invoquez le nom de Dieu dans la situation. Bien-aimé, ndenge Elia belelaki. Yope belela na boutouna lelo. Nzamba kokita. Elingi kolobake. Quiconque mutu nyonso. Ou akoya na boutouna lelo. Nzamba kokomisa likambo na o possible. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Okoki kozala sauvé ndenge na utaki koloba. Même na ba péché. Na ba souci, na ba difficulté financière, na makambo ndenge na ndenge, ba lien nyonso diabolique, ba lien nyonso ya malédiction familiale, stérilité. Soko kobelela nzambe na butuna lelo, tu seras sauvé. Alléluia. Nzambe na bikamo abongwani te. Alobi que quiconque invoquera le nom du Seigneur. Oh bien-aimé, situation nini ezali ko tungisa biso na butuna lelo. Situation nini ekangio na butuna lelo. Réponse ezali aw. Nzamba pesi biso solution. Alors que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc de kotanga mokanda moko oyo biso totanga gango butu na moi, mais na révélation moko ezali wana na Jérémie chapitre 33 le verset 3. Tokota la révélation moko ezali wana. Jérémie chapitre 33 le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parole du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui nous demande de l'invoquer. Le Seigneur est en train de nous dire, invoque-moi, je te répondrai. Le Seigneur ne nous donne pas l'autorisation d'aller invoquer des esprits de mort.
nzamba lobi kete okende ko invoquer ba esprit ya ba kokono ba kufa nzamba lobi teke o invoquer esprit ya ba mindele ba kufa nzamba lobi teke okende ko invoquer esprit ya ba santu soki manani. La Bible dit invoquez-moi. Nous devons seulement invoquer le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Peyoka. La Bible dit ceci, si on invoque, la première chose, il répond. Abi, invoque-moi, je te répondrai. De la même manière, il a répondu Élie. Le feu descendit. De cette même manière, si tu invoques le nom du Seigneur pour ta situation, il te répond cette nuit, dans le nom de Jésus. Quiconque va invoquer le nom de Jésus, devant problème, le Seigneur va répondre. Parce que il y a promesse. Et Dieu, quand il promet, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit que si tu m'invoques, je te réponds. Invoque-moi, je répondrai. Que Dieu puisse répondre à quelqu'un cette nuit. Dans la situation, nous sommes invoqués dans Boutouna Lelo. Di kambo nous sommes aide Nzambe par la prière. Que Dieu réponde à ta situation. Na Boutouna Lelo. Voilà la première chose. Conséquence ya liboso ya invocation ya comme Nzambe. Il répond. Immédiatement, il répond. Il a répondu à Élie. Il a répondu à Daniel. Il a répondu à Abraham. Il a répondu à Daniel, à David. C'est-à-dire que tu invoques, il y répond. Dieu répond directement. La deuxième chose, non seulement il répond, il dit ceci, je t'annoncerai des grandes choses. Dieu révèle aussi des grandes choses. En invoquant le nom du Seigneur, il y répond et il annonce. Il te fait découvrir des grandes choses cachées. Il te fait révéler des choses que tu ne connais pas. C'est dans l'évocation des noms de Jésus que Dieu nous révèle des choses que l'œil ne peut pas comprendre, des choses que toi tu n'arriveras jamais à comprendre humainement. Mais par l'invocation des noms du Seigneur, Dieu révèle des choses cachées. Dieu révèle tes ennemis. Dieu révèle les projets de l'ennemi dans ta vie. Dieu révèle tous tes ennemis. Oh, bazali ko se comploter contre eux. C'est par l'invocation du nom du Seigneur. Quiconque va invoquer le Seigneur, avant que la lelo, nzamba ko fungolo miso, okomona banani bazako se comploter contre banana yo, banani bazako se comploter contre dibala na yo. Dieu va te révéler des choses cachées. Dieu va te révéler même batoba pesa ko ba collade, ce ne sont pas des accolades sincères, ce sont tes ennemis oba simimbeli na maboko. Dieu te révèle cela. C'est par l'invocation que Dieu révèle des choses cachées, bien-aimés. Quand nous invoquons Dieu, nous avons révélé des choses cachées. Invoque-moi, je te répondrai. Deuxième conséquence, il révèle des choses cachées, bien-aimés. Des choses, troisième chose, des choses où yo koki koye bate. Nazana ba révélation ebele. O to koye koloba ngona butu na lelo. Bien-aimé, ce que na mukanda na Daniel, Daniel chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 19. Au sauté au tangi Daniel chapitre 2, wanaka verset 27 tina 28. Daniel chapitre 2, verset 14 tina verset 19. Et puis au verset 27 qui nous 28. Vous allez voir comment est-ce que Daniel Nzamba qui révélé songe à roi Nabucodonosor. Baluki batonyo so po ba ko interpréter songe. Yo so mona wapi moto azako lota. Abengi bato alobi ke boya bisanga ndoto ngana lota kina explication na yango. Abengi ba magicien, abengi ba charlatan na mboka na abina loti ndoto moko mena lingi bo révéler nga ndoto wana bino boye bisanga ndoto wana ngana ko lobate pe bo lobisanga explication na yango. Ezala ki dilemme bake ko zwa Daniel babi ke to comprendre que yo za na esprit moko supérieur yaka ko yebisa biso ndoto roi loti pe explication na yango. Daniel a qu'à invoquer Nzambe, le roi, ce que tu te demandes, personne ne pourra faire ça, ce que Nzambe était. Laisse-moi, donne-moi le temps. N'a qu'à invoquer le Dieu de la révélation, le Dieu qui révèle des choses cachées, des choses que personne ne peut comprendre. Batikeli Daniel est temps qu'on invoque Nzambe naye. Daniel est allé, il a invoqué le nom de l'Éternel. Et l'Éternel a révélé le secret à son serviteur. Bien aimé, tika butu na lelo, Nzamba révélé le secret à vie na yo. Nzamba révélé le secret à famille na yo. Nzamba révélé makambo baza ko sala pembeni na yo. Nzamba fungola misu parce que tomona ki na Acte chapitre 2 que Nzamba ko sopa moli monedi ko na musuni nyonso pour nous annoncer des choses cachées, pour na ko buzo ba vision ba songe. Pour na ko talisa biso ba message. Na tanto la laka. Butuna lelo tango vous allez ko invoquer Nzamba fungolo miso apeso esprit ya révélation au kota na profondeur ya ko mona makambo muto akoko ko mona te ya ko comprendre le langage de Nzambe. Butuna lelo quiconque invoquera le nom du Seigneur il sera sauvé. To ekota la deuxième exemple ya Nzambe ya Joseph. Joseph akena na kati na Égypte.
roi ya Égypte, Pharaon a yeko l'autre en d'autres. Amoni ba ngombe 7 vaches. Bazalaki ya minene. Mais yeko mona 7 vaches mosusu, bazalaki amaigri. Mais ba vache yo ezalaki ya kokonda e bandi ko envaler ba vache nyonso wana minene. Baluki mutuni na koki ko comprendre mystère oyo. Il y a quelqu'un qui a un esprit supérieur. Bakeko benga Joseph. Bien aimé, il faut pas benga kayo pour na ba révélation parce que ba tout kaka. So li kamboza na famille baluka nana za moto ba révélation parce que yo so la kana nzambe. Oyebi ko bondela, oyebi ko kota na bozindo. Li kambote ko kiko salema na poisa ça que nzambe ala kisayo. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive ça que le Seigneur en soit l'auteur. Li kamonyo se ko ya nzamba ko la kisango. Na basali na ye, na bana na ye ba ko invoquer. Quiconque invoquera. Bakeko benga Joseph. Joseph a commis. A côté na profondeur abi makambo esengeli kaka le Dieu des révélations. Akeko bonde le pa nzambe. Et na butu Bible lobi ke nzamba kiti. Tanga ngona Genèse chapitre 41, le verset 14 au verset 16. Genèse chapitre 41, le verset 14 au verset 16. Faut-il dire tant moins to tanga ngo ezate. Mais quand on comprendre que Joseph a bonné les panzambé et le secret fut révélé à Joseph. Bien aimé, quand Zamba révélé le secret nyonso, ma kambozo marché na ba faire na yo. Il y a quelque chose au sali au bonné li nyonso, les choses ne marchent pas. Vous allez tourner dans cercle vicieux. Il y a quelque chose que Dieu doit te révéler. Mais Dieu te révèle rien que par l'invocation du nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est celui-là qui sera sauvé. Il y a un bouton dans le bien-aimé. Et Seigneur, il y a un en profondeur pour invoquer le véritable nom du Seigneur. Le secret fut révélé à Joseph. Puis à Talissia, que ngombe on ezala ngombete. Ils avaient abondance yo zo komona na Égypte pendant 7 ans. Après 7 ans monsieur c'est cause la sécheresse. À tel point qu'abondance yo koyeba na lisusuté. Roi komi akoka iso ko comprendre te. Abi makambo yo aucun magicien en Égypte akoka ko révéler ngaba makambo yo. Voilà, esprit supérieur, on zamba pesa kana bato ba invoka kaye. Esprit à révélation, on zamba pesa kana bato nyonso, o bazali ko belela ye kat na solo. Butuna lelo bien aimé. Ezana makambo ebele bomba mi na miso na biso. O biso moeto ye bezate, mais en invoquant le nom du Seigneur, to ko découvrir yango. En invoquant le nom de Jésus, nde tozali la victoire. Yangwana to kende ko sukisa. Na mokana na Ésaïe chapitre 55. Yo motozana ba problème. Yo mutuza na souci. Yo mutuza na situation za ko marché te. Ésaïe chapitre 55 verset 6. Verset na biso ya suka yango wana va keto sambela. Ésaïe chapitre 55 le verset 6. La Bible dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Bien-aimé coordinateur di kamone koma ya epola. Ndo banda sikoko bondela. Banda ko bondela, banda ko invoquer. Invoquer, c'est-à-dire benga nzambe avant que makambo comme trop tard. Benga nzambe avant que ba ennemi no bazwa autorité di ko na yo. Benga nzambe aya ko sunga avant que situation comme incontrôlable. Yango Bible za koloba. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-lui tandis qu'il est prêt. Nzamba za awa lelo butuna lelo pebe na yo. C'est le moment où nous devons invoquer le nom de Jésus. Le moment où nous devons invoquer le véritable Dieu. Il y a Jean chapitre 5, 1 Jean 5 verset 20. Il est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et dans le livre d'Éphésiens, nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Seigneur Bazakami Balete. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. Bible dit que invoquez-lui tandis qu'il est. C'est le moment d'invoquer le Seigneur bien-aimé. C'est le moment d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner les fétiches, d'abandonner la magie, l'occultisme. C'est le moment de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme le véritable Seigneur. C'est le moment d'ouvrir son cœur. Et à boire kabak livre quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. N'habitez situation les années. Parce que tu as invoqué le nom du Seigneur. De la même manière, Pierre n'a jamais invoqué qui pour le paralytique. N'a évité paralysie nous dans domaine ni. Nous voulons invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons invoquer le nom de véritable Dieu pour ta situation. Nous voulons présenter Dieu ton problème. Est-ce que tu crois que c'est Jésus-Christ qu'il est le véritable, l'unique Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix et il est ressuscité et qu'il a donné sa vie pour toi? Si tu crois
dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. La boutou na lelo bien-aimé, bi pa yo zali. Tali sans zambe paralysé na yo. Tali sans zambe likambo na yo. Tali sans zambe problème na yo. Parce que awa na mokanda na Esaïe, chapitre 55, verset 6, Bible lobi que invoquez-lui tandis qu'il est prêt. Il est là à côté de toi. Il est là dans ta maison. Il est là dans ta famille. Nous voulons invoquer le nom du Seigneur pour que ayako simba likambo na yo. Bien-aimé na lina sambe la. Oyoki maloba na nzambe. Omoni ndenge nzambe asaleli basali na ye. Boy ba invoka ki. Omoni ndenge nzambe a répondaki Pierre et Jean. Omoni ndenge nzambe a invokaki Daniel. Omoni ndenge nzambe a invokaki Abraham, a invokaki David. Ba nyonso ba invokaki kombo na nkolo. Ba monaki nguya na nzambe. Yango na butu na lelo bien-aimé. Biso pe parce que Bible lobi na biso que dans mon Hébreu chapitre 13 et le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière, il a répondu à Pierre et à Jean. De la même manière, il va te répondre cette nuit. Notre véritable Seigneur, Rosanta Kabaya. Je sens sa présence, il y a une onction spéciale qui est dans le studio. Et la puissance de la résurrection qui t'habite pas Yozoami. Bipa Yozoami na kat nandako. Bipa Yozoko landangai na famille. Bien aimé, zoka ka loboko na yo. Ya mobali tiango na moboko na motema na yo. Soko zako landanga na portable na yo. Simba portable bandako talanga. Nabi simba portable no bandako talanga. Mais zo loboko tia na mobali. Banda sikoyo ko invoquer comme na nzambe pona likamo na yo. Tali sans nzambe paralysie na yo. Tali sans nzambe situation na yo. Loba Seigneur, le véritable Dieu c'est toi Jésus. Je t'invoque pour ma situation. Viens Seigneur restaurer ma vie, restaure ma famille, restaure mes affaires, restaure mon entreprise, restaure mon ministère, restaure ma vie. Parce qu'il lobby que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Tu n'es pas un fidèle pour mentir. Accomplis ta parole cette nuit Seigneur, dans ma vie. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es au-dessus de toute domination, par la puissance du nom de Jésus-Christ, notre véritable Dieu, nazali ko belela nguya na moto na molimo santu oyo Elia belelaki ekita ndako ya basali no bipai bazwami Père esimba paralysie ya moko na moko échanger vie ya moko na moko échanger destinée ya moko na moko ba nyonso bazaki ba malade bo bazaki ba maladie chronique ba maladie incurable nyonso ya cancer ya ba fibrome ba syndrome nyonso efanaki na nzoto na bango ya stérilité moto ekita sikoyo l'opération sans bistouri e banda ko sale masikoyo de l'opération spirituelle et physique par la puissance du nom de Jésus na butu na lelo nzambe esprit à restauration, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui t'a pour ressusciter. Bisika nyonso moina tchaki kufwa na kat na libota na yo na kwisi ba sene nyonso ya malédiction, ya ba lié ya famille, ya coutume, ya tradition, ya ba esprit de mort. Et quoi ya liko na peuple na yo dans le nom de Jésus papa batato la ya solo ki kombo na ondeza kombo ya lobiko. Na bondeli o ngana koki ko salate loboko no ezamo kusete Seigneur. Et simba et l'union so bipa ya zwa dans les quatre coins du monde. Nkolo, comme on écoute la marque, c'est toi le véritable Dieu. Dans le nom de Jésus qui est notre véritable Dieu, Tolobi. Amen. Nzambe, alekana ko pambola ba elinyo so bisika bozwami. Na ebi ke butu na lelo. Ba nyonso ba ko invoquer sincèrement le nom du Seigneur. Nandako, ezalaka pona butu na lelo te. Vi na yo mobimba. Kozana ba Seigneur mi balete. Car la Bible dit qu'il y a qu'un seul Seigneur. Tikala na nkolo moko Yesu Christu banda ko invoquer à tout temps banda ko sengeli sungi à tout temps et tu verras la main de Dieu. Loboko nzambe e simba bino bipe ibozwami loboko nzambe e simba mabota na bino bolingo na nzambe e simba ba elinyo so bipe ibozwami ba oyo bazana besoin ko benga biso numéro na biso ezoleka toujours na bomoko mboka bokoki toujours ko benga ezala uzana Europe uzana Amérique uzana Asie uzana Afrique benga na tokoyamba yo. Na bolingo nzambe ba oyo bazali na Stockholm bo bazali na Suède tokutani dimanche nyonso de 14h à 16h na église Mepsa Efrata na Egdalen Shirka na métro Setra soki okoya na 14h okukuta biso wana nzamba sali biso faveur chaque jeudi sikoyo tokomi na moment intercession pe délivrance kaka wana à partir à 18h kino na 20h na église Mepsa Efrata ozana situation nyonso ya problème ya mabondeli. Na pourquoi chaque jeudi de 18h jusqu'à 20h, yaka na église Mepsa Efrata
okokuta biso tozali wana tokobondela mpona likambo na yo mpe okotatola ke c'est Jésus Christ qui est le véritable Dieu. Nzamba pambola ba nyonso bazwi libako ya kolanda biso malgré que tango na biso ezaki mulai soki yeso ayete mercredi prochain na même heure tokokota na profondeur na message na biso. Vraiment butu na lelo ezala butu ya lipamboli nzamba aleka na kopambola basakoli nyonso oyo balandi biso na poko na lelo ba eli na nzambe nyonso na bosanité chéri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja nzamba pambola ye nzamba pambola papa na biso digital momo pe mama na biso Pauline na machine nzambe akende kopambola ba santu nyonso église mepsa mama na biso Beatrice Nzolu nzambe akende kopambola yo apambola mama Clara Marcuson nzambe akende kopambola mwana nga Sylvie na mepsa Efrata na Yeteboro pe Jean-Paul nzambe akende kopambola mama na biso Mwima Mangunda nzambe apambola Mosai na nzambe servante na nzambe Micheline Kwilu nzambe aleka na kopambola yo nzambe aleka na kopambola ba nyonso ba femme engagée nyonso aleka na kopambola bino ba oyo tozwi libaku ya kotanga kombo te nzambe apambola bino parce que tana biso eleki bana nzambe boza telema ebele bisika nyonso bozwami na butu na lelo loboko na nzambe ezali ko na bino na bosanité mama na biso musakoli mete nzambe aleka na kopambola soki Yesu akoya te tokutani mercredi prochain na kombo na Yesu Kristu. Bye bye bye. La promesse est liée avec le temps. Oh, Saraye. Israël a yebakita kotaki na boumbu. Kasi tango akobima yebaki yango te pourtant. Eza mystère ensemble. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yo ton na yesa leki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te. Pourtant eza mystère nzambe. Alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé. Ata ye moko nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jack. Nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o. Ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o. Oh, ignorance ezoka ebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o. Bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba. Nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o. Nga naza moto naza mpe nzambe. Naza moto
naza mpe nzambe alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe moto alelaka ntango makambo yaka makasi na fina ye kasi nzambe alelaka te nzambe alobaka pour d'éternité posa nzambe eza moto adomine kasi badomine ye te nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe ayoleli ye